JP Kiss pour na complexe vient nombe ayoki chebilo na biso ti tokei tokuti président Soni libanda wana atelemi pembe na mutu kanemo be Chrysler ya pembe na fie moko babi chef Clovis tayewana tokende kaka chef Clovis abike boloko yo bi Swahili bomé na Swahili ngai na boma na lingala alors JP Kiss to komaki ndenge nini le mixage alors bon ngai mixage na ngata on saka mixage mutu azaka te foka nga moko nga na kati komba ninga waza kuvanda kimia nga na kati ya bi papa et pas yo yo mona moto aye na produit na ye yo sa mixage ya zate ino bozali na problème na vie Lutumba rien tout ça problème non au moins ba vient na biso hein balinga concurrence te ba vient so linga concurrence te nga na yebi ke bozalaki na Kofi Central label ya Kofi Central esugeli bino ndenge bon makamba Kofi Central kusangana ya bino na vie Joski ezala ndenge bon vieux ayaki nan bayaki pona bana tsabango médaille pas chef de l'état tomoni lisusu kulutu sa mangwana auti Angola aye toujours kaka OK Jazz eza porani. Bonjour, bonsoir, internaute nyonso ya Info 16. En tout cas, tokomi na suka ya mbula. Topesi na nos meilleurs V na batu nyonso oyo bazolanda biso. Topesi pe mbote na Paris epa ya Willis Yonga. Na Sheffield na Londres wana epa frère Richard Madeka. Na France Zoen Kiambi mon ami yo na kobosa na yote. Lelo tozane sengo ya oyambela bino moko ya Oge Jazz. Donc émission eza tournée na tongo kaka ya le 1er janvier donc lobitango marche uto salema ya ba catholique lelo sko na tongo. Dieu merci que to kufite mais bato bakufi quand même mi moi mi balé o balobeli bakufi. Mais en tout cas tolingi lisu babitumba wana te to wana posa kimia na mboga oyo malgré banzala mais to wana posa kimia. Sans plus tarder na oyambela bino artiste oyo a interprétaka voix ya Luambo Makia di Franco. Voix ya Luambo Makia di Franco donc ndenge Franco kufa wana batutu ba meka ba kokate mais yesko yo a interprétaka voix ya Luambo na kati ya tout puissant OK Jazz. Sans plus tarder, bonjour Yassele. Bonjour 16. Yassele boni santé. Ndenge zomonanga mais na peska ba ve na ngai na bana nyoso ya poto o bazola na biso na émission oyo surtout bana Londres bana Paris bana Belgique Suisse kozangi aux États-Unis pour qu'on les grand monde ya sele ba msusu to ebele ya ba internaute na biso bazo tala yo lelo parce que ozala pena na émission ko lobaka te habitude ko leka be émission ozala kanango troté mais ya sele so bato balingi ba découvrir lelo au banda musique wapi. Bon musique na ngai en tout cas 16 otuni mutu na mo kitoko musique na ngai na bandi yango pembeni ya Vieux Jesquin lancé du tout puissant OK Jazz. Vieux Jesquin okitadiunga uti okufa que son nom repose en paix et pas na banda na super negro tango a renouveler super negro ba jeune nga na bandela kikuna na baraka 73 avenue du Plateau. Bon, au bandi na Vieux Jesquin. Jesquin non? Oui, Jesquin. Voilà, au bandi kuna. Mais nga pona découvrir yo nga na kuta yo na groupe VV. Ezala ndenge nini po o se retrouver na groupe VV. Bon, ezaki ndenge nini. Biso tozali ko beta na Masimanimba A65 na Matonge. Type moko aimé ayebisinga bi oh. Mais yo vanda wana orchestre super negro landa baninga kuna na VV na kauka bazo répéter banane bazo répéter ba Clovis ba Tapis ba Landry bazo répéter kuna pona VV a produire bango ah bon allez le même heure le même jour ngana mataki na kauka en face na basango amatina kauka en face na basango na kuti baninga bazo répéter na ba guitare sèche attends Clovis a moninga be ah c'est le lokolo ye en tout cas to bunda to comme musicien pour tout remonter to matelo ko donc tout ça qui orchestre na biso OK Odemba
tongé tout ça OK Odemba. OK Odemba wana na banini. C'était en 2004. En 2004, tant que ça OK Odemba wana ce que Verkis a kende osoma instrument à Dubaï. Tant que waya bino boke nous petit wana baya. Tant que bazubiso na poko to sur mito cinéma misi balata tout le to komi wana ben ça arrive instrument to beti ti Verkis na batone bakitaki na bureau. Tant on a pu poser qui wana ti. Bakitaki na bureau. Il y a PDG. PDG. Mais groupe wana yango VV. Groupe wana zwa yango. Mais pendant comment OK Odemba et comment le OK Jazz. Non. OK Odemba ça mouchabi non. Tu m'as dit qu'on répétait dans maison VV. Kuna na balcon likolo yango. Na balcon likolo. Tu m'as dit qu'on répétait kuna likolo. Tant toujours répété. Moi na Verkis Nicole ayaka kobana na mobile na ye Gabi Itonga. Mariage na bango sama ki na salle à VV Center. Quand on arrête la salle à VV Center, comme bio journaliste vous avez songi bandi ko tourner on mais PDG tout le monde groupe ezo beta wa on dirait que jazz on dit ni abino l'immortel VV. Oh. Ngam na pe men na ye Nathalie ba mista. Oh. Bon. Après concert on a tout via biso ba transport to ke ne bandako. Na mutu moko $20 $20. Bon, tout qui est de lobby, tout ça en réunion. Lobby, tout ça en réunion. On a PDG Verkis. Lobby, tout ça en réunion. Tout qui a parlé. Aïe, je suis boulota qui m'a cassé. Boulota simple, boy, il y a réunion. Lobby, nango, tu es vers 9h, tu es tout van, arrête la salle. Bon, balé qui n'angaï, boka moité, né, beaucoup mi VV. Nasa besoin d'un sa combo. Ba finga anga trop. Oh, né, ni président, ba musicien mobimba. Abetra musique qui t'a en orchestre, c'était yango balé qui n'anga, boy polenga. PDG problème ezate vie yo za vie na biso yo wana makambo wana nyonso ezoleka na bureau ya Verkis ki amwangana to bi PDG yo za vie na biso osali musala mingi na kati ya Afrique donc yo oko disparaître ndenge wana te biso petit na yo tozali merci via pesi biso na mutu moko $100 bon to sa musala tato wani osala musala to sali pas enregistrement Bino vous savez qui? Tout ça, enregistrement arrête à studio. Tout ça, enregistrement arrête à studio. On a deuxième niveau. Tout ça, enregistrement, tout comme vous avez dans le mixage. Surtout, tout ça, mixage lobby. Le son est au commis. Au cas pouf. Bino comment on a lancé bino boki mangabi PDG koza bongo to wa petit na yo lancer eza lokumu na yo même soko lancer ngana kei ya lokumu na yo place so na ko tambola kabino soki na zabo Verkis ya mongana ya bénédiction pona yo bon toyoka na kité na me okata muke po nazoeba ke bosala pena ba clip na ba clip ba clip wana nazoeba excellent parti bainga ndunakati à Paris yem tabano filmer ba clip wana bon et là, en tout cas monsieur Pati en tout cas merci mingi quand on a un souvenir dans chemise mon pesanga carré avec ya bleu na garda kango tile le zali malgré comment mukeme na garda kango na kanisaka yo sikoyo tout le mwana nous na masolo ya Verkis potoyoki déjà que boyokana gité mais ngala yeko découvrir bino lisusu na collège des nobles et pas Echomo avant akufa ezala indeni bon tant comme pas son tant va dans le chômage ngana que tout ça va démarcher bino tozela baba ki président Sonia kende ki sangani ça ils sont 3 mois ki sangani tozela kaka ye tozela to bandi ko président Sony tant que tu es le président Sony, tu vas na kaou pas balandri. Bon, c'est le truc que nous t'ingana qui ne parlait, tout pour t'arranger tout ça va démarche lobby. Ngana Clovis, tu quittes nzela stade du 20 mai, tu bimi on choué, tu mati, tu communiques tout justement na couloir Madiakoko. Mon témoin je suis avec non président Sony Ayaki lobby. Nabi oh Ayaki lobby chef Clovis. Tu qui ne tu communiques tu mati on choué, tu communiques na croisement presque à Savubu. T'es mis en coin. Chef Clovis.
Toi qui notre président Sonia, ah Selena Lembi, chef Clovis Abissinga, non Selena Lembi, tout ça car lobby habité. Ngana faut habiter papa. Toi bana mi bal to kufaki. Toi bana opolate. Toi qui n'est pas tout un président Sony, ceux qu'on a fait à ce côté bah qui to comme soukuna te, l'homme to continue ba course musus. Ah, le rôle là yo lobby toi qui n'est pas. Ti to ki to kuti président Sony di banda wana atelemi pembe na mutu kanemo be Chrysler. Ya pembe. Na fille moko babi chef Clovis Taïwana tokendi kaka bo chef Clovis abike boloko yo bi Swahili bomé na Swahili ngai na boma na lingala tokei pas to komi kana pas président bonjour président ah bonjour biso petit no VV ah ndenge biso siko bi président neto zalia wa to na chômage to ye ta musu ko ta musu yo ko salsa biso fungo mo temo salsa biso so instrument to manda musala maman ko via lobi ah bon tout ça comment orchestre vous a boyoma tout ce qui n'a vu sogar na moi chazaki on a bi aïe moi moi chambi au moins ma mission solo j'ai tilo CD na bango azai na CD na biso oya coup de marteau atia on a la voiture ba abi zo bango moi chambi zo bango bon boya lobby to kuta to planifier yango bon monsieur président OK let OK lobby nango et la raté to komi lobby vers 9h to vandi wana to kutaki vandi na veranda ya hotel na ye je to vandi boy moi c'est mon quoi wana moi c'est moi qui to ko poya linga basi trop to vandi ati radio moko neza radio cassette na CD vrai radio hein abanyo da CD wana moi c'est moi oyo ke jazz habité ba musicien nango orchestre nanga ita bango wana hein tango ki voit ya Joski awo qui voit Franco habité président Zoko Sangabi oh bango wana ba voya ko somba te bango na baza wana orchestre nanga sika no sa sika bi président lancer orchestre wana allez maman chef Clovis avec ah président tout ça moi loko moto saki na studio hein maquette moto saki na studio il faut que ne ko retirer yango to ne ko retirer yango oyo kabilo to saki pour na maquette to saki penzembo na ye oh trouble bongo na ngai tout ça il faut combien comme tu vois déjà que via année le beaucoup pété à président il faut $300 pour nous retirer yango oh dit via 1300 $. Après ça on a beaucoup ngai simbi yango bokende bozo maquette on a to kango ale maman to ngai na chef Clovis to bimi to keti na funa et pas kaka Jean to ke bozo maquette wana to tia on a CD to yi na ba pourquoi to ko mabino président azak na boyoma bozela ya azo ya kashikuna awa na ushu azo ya sikwa na terrasse kala mingi te to mo kaka Chrysler ya pembe vie wana to ki maman ah bonsoir président bonsoir yango tu peux chez CD wana taka VP azane vantard ake na discothèque na ekuna apesi batie nzembo wana Sony HO wana tango to kei to vandi ya du CD wana ke utia na appareil abi beta na banzembo batu bayebi après no sana surprise so na signaler yo papa to toujours mela ti aseka signaler ka bo paf ba beti yango o trouble bongo na ngai o tant to abeti nzembo wana akota nzembo musubo soso saki soso ti batu ko muta tant comme na animation Sony Sadat Echo Womo téléphone nanga ah président au collège te orchestre nanga sika cour de grand boyoma ah moi que jazz tabike oui siko nangina boma batu ti tobike bo makampenza ezoki nanzela siko nde nini ekomaki ke ekoma na kombo ya collège des nobles cour des grands pour moi kombo na ebeli yango eza collège des nobles cour des grands bon maison naïe maison des nobles maison de la production maison des nobles parce que maintenant comment ko benga biso ndengona collège des nobles cour des grands même si ça y cour des grands maison collège des nobles pour la maison des nobles maison de production en président Sony les tobandi via tini mutna braza qui ne sont pas sur instrument dans magasin Colin à qui sont ba instrument lobi nango aye ba instrument complet allez viens quoi présenter biso na communauté boyomaise comme bazali na mitote bango tout boyoma
vie na dimanche on a présenté sur la communauté boyomèse ay bon réunion à lobby ezali pour la présentation orchestre nanga ya sika bokomo na bango de bato bota ki sangani autorité bota ki sangani ba ye ba chef coutumier ba yaki bato ebele al tobeti ba sope biso masanga mbila tuka bokende liboso orchestre kitoko yango président orchestre kitoko orchestre nde yango oyo eko peso mbongo yango le tobeti après réunion wana na concert wana concert ici vient à payer $3,500. C'est là $3,500 wana président Sony Muto a payé bino yango nde échange bino makanisi mbala moko. Mais papa tango komi pa moto ya zo Lucas sala yo ndenge olingaka okomi pesati tango zo linga moto ozo moto ko sala ndenge olingaka tango okutani na ye oko changer makanisi kama moto yango changer makanisi. Mais kuna bosala ata album test non toyibisaka ndeyo te vie après 2 mois de répétition vie après Sakabiso $5,500 tokende kofuta na ndiaye ozoka vie lobi ndiaye wana lingi yango te mwana na JPKIS azaka mwana mabe abebisa biloko ya collège des nobles na linga te bino bokende ko sala mais tokepi tofuti $5,500 to sali 8 chansons wana et pas JPKIS. Alors JPKIS to koma ki ndenge nini le mixage. Alors bon ngai mixage na ngata on a saka mixage mutu azaka te foka nga moko nga na kati comme baninga baza kovanda kimia nga na kati ya papa et pas wapi yo mona moto aye na produit na ye yo sa mixage ya zate de na pese avant tout c'est l'artiste et après tout c'est l'artiste de yo ko sala mixage eloko na nga na zate est-ce que yo style nanga même c'est yo style OK o bi o dembate o bi te soki biso esenga bilengi nini na mixage et tout ça o bi angote et comme le la guerre na biso na JPKIS. Donc JPKIS a télémeli bino na eloro oyo eza ya bino mo. Voilà, OK. Tango tokute yo achesa le mixage. C'est mixage. To vanditi mutu moko ayebisi biso ayibeli biso c'est secret abino. Bon, qu'est-ce que je me repose en paix. Comme tu as été toute émission. Viens d'homme petum. Alina sa album ne tendresse. Akende ikuna na ndiaye JPKIS pour na complexe vient d'homme ayoki cheblo na biso. Mais oyo cheblo ko ebimi to zate. Ale vie abenga ki mutako ko benga. To ta ko mangote pour so ta ko mbona bakoyido na kisasa. Bon, Viendombe a bengi Vienaï, Viesimaro. Donc, Viendombe a bengi Viesimaro pour informer que Bino Bokoti Studio, Beti Biloko, il y a collègue même OK Jazz. A bengi Vienaï. Président. Biloko va pétio basaliawa. En tout cas, soko bimito zate. Al. Baké kunati. Comme JPKIS présent na complexe na bango abandi ko kisabango biloko nyonso ozok akisabango biloko nyonso bebisa mixage wana ya selena lo banana seka muge donc JPKIS ba pesi mbongo pour robebisa mixage na bino donc bino bozali na problème na vie Lutumba rien tout ça problème non au moins vient na biso balinga concurrence te ba vient so balinga concurrence te balinga concurrence te do balinga kaka soki yo sale loko il faut ba soki style nini soki odemba des fois compliqué leto siko sala album wana to retire biloko te na disque dire tout le monde joue mon président Sony abi pose ko benga Clovis Fabrice nazobanga nanga ko lancer biloko na bino po na boy nanga ba problème ba komi ko menacer ngai nana komi président nana komi yoza patron nana komi ko menacer yo via tangi biso ba kombo
wana Sony Echomo pe à son âme atangeli bino ba kombo ya bato ba menacer pour l'album na bino voilà na concert obetaka abi on a boy na ngai ta ba komi ko menacer ngai bona ayipsi so kale même kombo na to tangela yo to bi vie yo za patron mbongo na yo mutolukelo mbongo azate tout kompe okipe ko aider na ye aider biso vie nzamba ko pambola yo aider biso bimisa biloko wana via binako bimisa ngoti na zo banga na ngai alors moto ndako beta na beach na kelmes mo na beach kuna bana bashu ya tubo yo mawana bayibisi biso stolobela ki président obimisa biloko collège de nobles ça que l'autre bo siko biloko ba ya cour de grand on ba salio nini mutuzo sola na ye wana est-ce que a kolingo bimisa bana wana ozo yambe pona nini vie wana leki olingi obomangai ozo pesa bana na mutu makasi so babimi ngai na kolimwa bona boye ya solo moi je suis tolobela ki président ti moni via comme okenda biso boye heureusement que tozali na ba produit na biso na maboko malgré mbongo na yim tapesa ki mais tozali na ba produit na biso na maboko gloire à Dieu ti ngana Clovis tolongwe na biso wana nazo signaler bino ba ya Sele ba Clovis oya Landry balongwe sikoyo collège de nobles cours de grands voilà balongwe Clovis na ya Sele boke rejoindre sikoyo tout puissant OK Jazz tango tolongwaki tokende maman ko rejoindre OK Jazz te tango tolongwe to vendre biso kana chômage to vendre to sa stratégie ti Landry ayebisi président Sonia bi na mon on dirait bango bi bakende yokola yo zali okosala orchestre wana beko sabi mais petit wana ya vandi kana pona mbongo wana mapesa ki mbongo mais osa carrière te mamoko tolomika na tongo boy Clovis ayebi tango wana nazo vendre pas Landry non vendre na ka pas Landry tokutani tokende na ville Sele na zui de moko et pas ba ko déranger so souté OK Jazz toi qui n'est pas mongo toi tu es OK Jazz bon et mongo wana eza et mongo loambo HP je le salue en passant HP wana mwana ya grand maître Franco loambo Makiadi Tokei encore ils ont période bazo préparer l'anniversaire mort à Franco Tokei na Clovis nazo lukayo Lucas sa groupe constitué groupe moko boye po tokoyemba bato banda koyemba artiste bien bakondaka koyemba po na makamba grand maître tokena ndengo wana tobandi ba répétition na 1 2 3 yo yebi yango oui yo yebi yango et puis benga osombelanga denko non tobandi ko sala ba répétition na ti nani makamone Selmaki Franco Immortel mutu moko Bozi alobi mais OK Jazz yango eti Bozi ana grand-père on a zopé sambote mingi Bozi abi mais HP OK Jazz yango eti pour en tout cas bolam mutu faut que le bango faut que le ba fleur Bozi en tout cas la vie moko na tia na motema nanga abi e mongo mais OK Jazz yango OK Jazz yango yo OK Jazz yango yo HP azobanga OK Jazz toko katebi ti Clovis azali chef d'orchestre na biso abi mingongo ngozali ngai na saka rôle Joski Sele asaka Franco le devoir principal OK Jazz yango wana sikozo bangelo nini tango toko baketo to kundola OK Jazz tomi yebi place tozali to yebi style wana to saka banzemo na style wana Sele asaka banzemo na style ya Franco ngana saka na style ya Joski o bangelo nini ti mona azo akomo binisa biso boya to vandi no manga téléphone ile Clovis abenga Sele abenginga tokende nani HP abenga bitokende kuna tokomi kuna mbo tobanda kasi na bien sima ya ko defa kaka tobandi OK Jazz pa siko bato bazoleka libanda wani
radio te ok jazz sa répétition bi ba Michel poto bazongi habité ba Michel poto te ba garçon moko ka bo habiki ba aventurer pa pamba wana ba mingi so ba aventurer ba fou ok jazz na yemo so yemo ko mona franco so ko ki ndengo ndo mona akimi tout tiki ba répétition pa tu vas ba répétition concert moko ya mariage ya nièce ya franco voilà ti maman oyo mère moko journaliste ba vendre na bosobolo na konya presque ya gambelo abi bon mon groupe ça si mananga yawa c'est le tout puissant OK jazz nouvelle formule bato akamwe fa ba famille franco ba ndeko franco ba kamwe no ko franco mantunga akamwe ti bandi ti na ndenge to komi lelo toko manano esika oyo na tokomi lelo te mais nga nalingi nabongisa nano mpe toyeba bainternaute bayeba bato baolanda biso ntango ekomaki anniversaire ya grand maître Luambo Makiadi ava batya monument oyo batiela franco na victoire na place des artistes mais Matata Ponyo ancien premier ministre Matata Ponyo abimisaki mbongo ebele pona anniversaire ya Luambo Makiadi ndenge nini mbongo wana ti lelo bosalela yango nini bon olobi bien excellence Matata Ponyo abimisaki mbongo pona makama franco réponse kana kopesa yo wana tuna bana franco bisote tozo tuna yo parce que yo oza pe moko na kati ya Oge Jazz oza na droit ya koyeba ke mbongo bapeaki pona orchestre pona makambo yo ya grand maître mbongo yango ekendaki wapi po na soirée wana bino nde bato bobetaki musique oui tobetaki musique yango moko bataki statut voilà kaka na victoire onati toyoka ke mbongo ebimaki réponse na kopesa kaka yo kende kotuna bana franco nde bakoyebi so place moko ekendeki nga po tosaki makama franco te bon merci po l'internaute peut pas comprendre bien na mort ya franco caché tant bobetaki artiste moko azwaki combien na mort ya franco artiste moko azwaki na mort na anniversaire wana ya mort ya franco non eza anniversaire ya liwa ya franco hein voilà titre botiaki immortel franco babanderole mataki mbongo ebimaki ba publicité legaki na ba télévision bobetaki na victoire ngamoko nazalaki présent na victoire wana parce question o batu balingi bayeba bozwaki caché ya combien na mutu moko parce que mbongo euti na gouvernement bozwaki caché ya combien mais 16 yo makambo zolukelanga on est ma cuisine interne il y a la cuisine interne donc la cuisine interne en tout cas quoi agresser côté on a quoi agresser la cuisine interne donc eza agression te eza lisolo po essayer les cas ozomba so besoin ki 1000 francs essayer les gars nango il y a 1000 francs mais quoi banga ne fiske gouvernement ninga chaki maboko na moment wana po conseiller dise vrenga bato batuninga na nzela soki bino musicien nyonso ya OK Jazz so azala na mutuka ya ona lingina avant to ko na mama mutuka na yeba nanu bozwaka combien na mutu bon tozwaki na mutu moko nga nazwaka $100 $100 ne événement ya munene wana ozwaki $100 nga nazwaki $100 tutanga nde bobetaki bobeti na victoire boye kosisa na 1 2 3 tobeta na victoire te osana 1 2 3 nga nazwaki $100 oui. Donc internaute nde bolanda ngai mbongo wana oyo gouvernement bimisa ndeko na biso ya sele alobi ke yazwaka na ye $100 donc azwane mbongo mususu te esoki mbongo emongo Luambo mutu azwa toyebi te esoki pe bato gouvernement baliaka toyebi te parce que problème oyo bato batuneli ngai lelo bobetaka chaque dimanche na 1 2 3 nde bobetaka botikala orchestre ya interprétation ou bien bozo bimisa pe album to banzembo ya sika. En tout cas merci na motuna wana 16. Oui, il y a solo olobi que c'est tout orchestre interprétation. Non, tout orchestre interprétation te. Tout ça banzembo. Ndé na zo siku nga na sinatie des chansons.
Clovis a tiré 3 chansons. Net aux alliés wana, aux en a raison quand tout n'en wana. Poto depuis tout bandaki que jazz ngona to sali le remonter. Aux en a raison. Est-ce qu'on rappelle ben internaute na biso depuis bozong si OK Jazz et sali combien d'années? Depuis tout que OK Jazz c'est depuis 2011 non? 2011. Oui. Les autres Tozoko a déjà 2018. D'autres ans à peu près 6 ans. 6 ans. Oui. 6 ans. Ben internaute na biso ba obozola na biso OK Jazz et bande zongi 2011 til lelo tokota 2018 bazan album na marché te. Nini ezo sala ke bazala na album na marché te. Eza nini? Bon et le que autres na tous un album na marché te talaka. Moi nazaka mwana. Hein? Moi ceux qui ont préparé qui étaient à côté à Misala au salaka. Donc moi on va dépasser moi ma casse. A quoi ba te que ceux qui le wande est beaucoup lié. Et le wande ça qui a commandé ngazali. Pour mon talaka azamwana bloc azo gérer bloc à famille. Ba famille ba contrôler kaye. Alors côté on a to condamné raté. Beaucoup n'en a raté, il y a un do batu o balobi ke boza orchestre interprétation bazan a raison. Non bazan a raison, bazan a raison puisque si connaît dans le banayo toujours financement ya moto Serge Kaembe toujours déjà financement à Serge Kaembe toujours préparé 8 titres ngamo na tie 2 chef Clovis a tie 3 baninga mso tie to tala mutu o yebi ko sa nzemu na style tie te ko ke na biso na mbango te ngana yebi ke bozalaki na Kofi Central label ya Kofi Central esugeli bino ndeni. Bon makamba Kofi Central Mokoto ngato ke notala ye o a voyager ti na ninga zongaki asoli na biso te asoli to zaka ya solo na biso po to ba compositeur ba to ko sanze mo to ko sa album moko to sali yango awa na Kofi Central album moko to sa na maison Serge Kaembe. Nous sommes libres de to signer contrat na Kofi te mais to utai ko beta na mariage ya nièce ya nièce te mes petites sœurs cousine ya Kofi moi na VRC a balaki OK Jazz abetaki na restaurant India mukolo wana na mona Kofi abinaka sepelaka makasi ayeko kopesa nga $100 tant na bengi komona ya agbada ayeko kopesa nga $100 leki nango sepelaki makasi bientôt courage na mona kana bilili kaka na kasi lokuta franco nde yo benga yo vie ti na ngi fete chlaki tozonga na ndako alobi nango via voyager pour ceux voyager to ngana to kutana abino faut na ndako ngana ki na bino via voyager akina so Guinée so ki wapi ko beta ba production na ye on nous a entre le 2 les 3 faut na ki na kutana ye pour azana besoin na makasi. Voilà, avant tokota na li solo ya Serge Kaembe oyo asimbi maison sec la sec non oyo esimbi production ya album na bino avant tokoma wana mais ndenge nini orchestre depuis ezongi ba départ esalemi ebele eza ponani? Bon ba départ on esalemi wana ko bangela ngote oyebi soki moto na maison ou na maison 16 aye po eba musala ayo na maison 16 aye bina ko simba caméra tene petit nga simbi caméra aye bina ko naviguer na ordinateur te so kwa longwe est-ce que c'est ça qui na maison 16 a salité pour na simba ta instrument mo côté ndenge tozali na deux musiciens o eno ke jazz akei et ko déranger biso te po aye bina no ke jazz te ayembi non que jazz à ça qui une interprétation non que jazz ayembi non que quoi non que jazz veut dire oyembi nouveauté oyo ebimaka nango te il y a des nouveautés oyo esali bane belé donc muta uto lungwa azaka nde mona bino botika lipo boyemi na bino na nouveauté te bon azan ndenge moko na biso mais ndenge moko te hein parce que so otali Clovis Kiambukuta Bachen tout Joski wana petit Joski wana ozomon Clovis wana non ozokango soki ngana sali petit Franco Lombo Makiadi grand maître mais grand maître ya nzoto mikebo vraiment ngongo zongo ndenge nini ozomona ezo sala un plus ya sele biso nyonso toyebi
biso nyonso toyebi ke bato ebele basala bainterprétation donc koyemba koimite voix ya moto bakenda liboso te oyebi yango nayebi bakenda liboso te mpo baza bacompositeur te nalie natangela yo naza na moto moko aimitaka vie bozi na kitoko ti lelo aza kaka wana nazongi na bagene na biso type moko bano imite Lacoste hein? na orchestre ya nani ya Adolphe ti lelo aza kaka abimate azaka na se wana faire ekutu chance abando imite voix ya JBM abimisaki fere na lelo boza sur pena na bavoix ya Joski Kiambokuta voix ya Luambo vraiment obimisa bino bokende musika makasi tunanga pona nini makasi pona nini parce naza compositeur ozoka naza compositeur tango ba nouveauté bokabi nzembo na ye bato ba fanatique ya Franco o baza ba souvenir ya Franco donc ngana okoma souvenir na bango merci nzembo nini oyo yo si o composer bato bayoka na composant nzembo te bato bayoka mais ba nzembo ezali elo na biso te partout okoma ka bitumba okomi bitumba ko malere nini de tokolo bake seke bwana yombo partout bokendaka yombo elanda bino te c'est eza yombo te eza étoile babwaka mabanga na nzeto etelisima te eza étoile ngana Clovis toza étoile bon ça va est-ce que tokoyoka nanu moi qui Franco moke toyoka nanu moke po tolobi pe mingi toyoka na voix po bato bazaka na tembe bayoka nanu boka voix na nzembo ya Franco to na nzembo na akapela ya nzembo Franco otuna na bato soki bayebi ngai otunaka soki nazali kitoko mama abota ngai motane tata alula ngai na bomwana mama munwe wana bato oyo bayoki bango baojige so bayoki voix ya Franco to bayoki voix ya Sele. Bon, Vieux Joski ayaki dernièrement na 1-2-3 kusangana ya bino na Vieux Joski ezala indeni. Bon, Vieux ayaki nan bayaki pona balata bango médaille pas chef de l'état. Pour moi Vieux basala mingi hein. Vieux balata ki ba médaille tant Vieux alati médaille abi non il faut na ba petit na 1-2-3. Alors Vieux Simaro zai ko empêcher ayawate aya na 1-2-3 te. Toujours à Vieux Simaro. Azo empêcher okende kuna te abengiti baleki ya Joski. Boy bisa yana bino tika okende kuna pa bana mike wana bona boy. Oh. Ti baleki ya Joski bayebisie. Oh Vieux tala bona abi nga za besoin za peme na baleki wana. Naza na besoin na baleki wana pe ba dirigenga. Naza na besoin ka baleki wana na okoma na tala. Ti bayebisie abi non Vieux akoya lobi na répétition. Ah okoya na répétition hein. Ti to vandi ka toujours répéter tout monde carré ko ti butaka Vieux zaki malade. Vieux qui malade hein tout monde beki carré koti na katia 1-2-3 tout monde Vieux akiti ngam na kende ko Vieux tant Vieux okita na voiture ngam na kende ko joyer to ye na Vieux Vieux to na beki hein simba Vieux to ye na Vieux ti et le voir le Vieux bimisaki mbote na bino merci Vieux mbote to yambiye Vieux vandi boye chef Clovis boyenga boy to bandi ba de Vieux nini oh ba penser nzembo na ye na bebi nzoto na basusi nakomi kokondo pamba o mama chéri basalaka boye te bolingo ebongaka se kobondela oh vraiment obaloli motema olikambo tuninga tate osiliki tuse eyokanga ta mawa likambo nyonso balimbisaka nalela te na nini bolingo etindi na mona boye bolingo soki alingi sheri nzembo wana bapense sali yango ti to répéter yango ti au moins 2 semaines. Mais avant tout, 2 semaines, on a Vieux, tout le monde a la caméra et il y a 1-2-3. Oh. Vieux, tout le monde après répétition, Vieux avant la piste. Tout le monde a OK jazz, yo ozana bana OK. Nini oye na OK jazz, ole ozakuna bana OK abi oh. Mais on a kunangati.
est-ce que ceux qui n'ont zongi que jazz les événements et pas il Joski awa ne vous trouvez dans baleki nanga et pas besoin kanisa kuna te ok jazz Joski soko za na Kinshasa ceux qui aillent na Kinshasa de permettre na baleki na ye ceux qui Joski aillent na Kinshasa aza permettre na baleki ne veut dire Joski na zongi na ok jazz ceux qui na Kinshasa na za permettre na baleki na ngai de na moni esprit na ngeti ninga na tavena baleki nanga ti batuni makambo ebele avia lobi to seki bosiko to ki bazo préparer sortie na yo abi oui baleki bato imposer imposer ngabi to préparer sortie na yo na ko boya te bango artiste nga artiste c'est bon moni que yaya zana Kinshasa faut comment déclarer que azo ino que jazz faut to c'est les sorties et to maki peut tout justement na anniversaire na ye date ne ambotama voilà ce que sortie nezaki wapi na un des trois nanyo type à CMCT Jean-Pierre Eyale Jean-Claude Eyale abi comme ils allaient sortir ya kulutu na biso il faut un écran géant en tout cas merci Jean-Claude Eyale neloko ça ki biso on européen qui Joski en tout cas et c'est perception makasi ba écran géant et na kati inde trona libanda to bandia via to bête comme 3 à 4 chansons to se via bimi ngam na kende ko joyer via zo malé bato bazo bata vie tango via bimi on via zo na beki bato balela ki bato même ngam on alela ki ti via mati via natema na colonne yo kana tema abite vie nzoto ya nzoto ndimaka place uzaleli nzoto ya nzoto ya santé tango santé e boya nzoto ndimaka okobika na yo ti vie to te kito atanga seki ti ye via pesi micro batuni ye via abike non nga zongi no ke jazz beaucoup tingapi ok jazz to orchestre ngati nga zongi no ke jazz nga juste ki ambuku ta zongi no ke jazz e pa na salle misale belé de naï ko rejoindre baleki na ngai en tout cas na pesi mingi merci na baleki na ngai ne bazong cheloko to ndima kité ça va tozo kima sima ya tango tozo kene malembe poto ko mana suka ya lisolo na biso mais to moni lisusu kulu to sa mangwana auti Angola aye toujours kaka ok jazz eza porani mais on lui toujours ok jazz sa mangwana abeti na rochero sans mangwana abetaki ye moko mais et pas ayi ko bima makasi c'est le tout puissant que jazz hein tango sel baba ayimbi bale azai masu ekonana lo seba ebeti azaki invité na Kinshasa abino production na osala on a ok jazz et mokolo vie ayaki atuni ay se petit ngomba kabi abi okomona ka moti premier jour vie ayaki na kati ya répétition babino vie samaye atumaka via côté siko via zo kabiso pour ma perception de répertoire de robeta ayi papa vie abomba ki sentiment na été maman ko vanda baleki to pesa kombo ki jazz lokumu de to sa musala to beta na Béatrice bona boye après si ba kombo ba titre banzembo et balé azaïr faute commerçant na coopération ba dio ba sa kano ba sa na franco coopération après banzembo sa tango zaï mo na Côte d'Ivoire ba Georgette moi na maman et 15 tu m'as rendu très malade biso to préféré to yoga o basala featuring na grand maître franco l'homme makiadi betele biso ka moi morceau ya côté ya grand maître mangwana leki to bongisa bayaya babina biso toluka kaka nini mosolo ekota bambula ezali kopusana mosala oyo topona ya kosepelisa mitema tosepela mboka landa mosala kotala nsima te na ndenge ya ok jazz simba mikro koyoka bango te bimisa mongongo ngai lwambo wana esika bato baotala biso babeti maboko balobi vraiment wana eza voix ya grand maître bon tozokende vraiment na suka malembe
ba projet na bino na kati ya OK Jazz eza nini? Bon, 16. Na tiens eloko na parenthèse. Entre parenthèses, na ningina lobakaka. Bato bazo traduire sur internet. En tout cas, pour moto ya maladi, tant ozo bela. Soko ozo tanga comme maladi te, bako traiter ote, bako sasa to pese mongo so makisi. Mais soko oza kolela bato ata maboko makasi yango bako misaka mo te, il faut son traitement. Azo bela. De biso OK Jazz, toi on a problème très sérieux. Problème en nini? Problème tous un instrument te. Na mbongo nyonso oyo lombo atika vraiment OK Jazz ekoza un instrument. Papa, wana baza bana. Mais elo na bango. Ezelo on a baebi ke lo na bango. Mais baebi te qu'il faut que somme instrument. Baza bana en tout cas pour comprendre, biso to comprendre bango pour via préparer bango côté on a te. Baza ko fa na place mon aviété. Via ça musala bana baza na poto. Do yango to sengi na bino batu ya poto. Biso tout puissant OK Jazz. Toza na instrument te bo aider biso pardon boti to bi ke bino batu ya poto boza petit à franco bino bolinge franco makasi donc l'homme boza ba petit né partout na poto bo aider biso toza na instrument te. Mais dernièrement bozwaka producteur alinga mema bino na poto na assistant voire même na likamwana na mona ba passeport na mona ba démarche nde bozo sala pour na voyage à poto likamwana esuka ndenge nini? Bon, likambo wana esukaki pour les makambo ba combattant. Pour mukolango tant toujours livrer ba passeport na affaires étrangères. Tozaki qui na bon, qu'est-ce que je me repose un peu vieux Kester. Mutu ya zamani. Kester mené ya tozaki na affaires étrangères on a vieux nous autres kimi. Abi ma petit. Bokene mbanza. Bolenga na mbanza te so boke bosa musa bozonga petit bozonga dona sepende bozonga cheloko yo petit nakoya so nzamba sa singa santé zongi bien nakoya na koyemba na bino to seki na kati ya restaurant à faire l'étranger abi mais mikolo toza un problème très sérieux biso musicien tozobeta na poto te totana nous mais voyage ko simba te pour musique ezobeta na poto te au moins place voyage ngwe attaque ne place wana yango to senga bato ya poto. En tout cas culture na bino bobo mango te bobo ma culture te biso musicien toza ba politicien te biso toza ba politicien te pardon bo fungola mitema tozonga kobeta na poto sans poto to na problème très sérieux bobo ma culture na biso te pardon OK Jazz ezali ya bino eza ya vie na bino tala kaka de so biso te kobeta na poto te toza mo ndengini. Mais ba bazo telemela mingi bino ba musicien bozo ko encourager mabe ba politicien bazo sala yango nde bango baza na kanda nango. Mais bata rapé bilonge zo encourager biloko wana biso OK Jazz bata la lelo lombo ayembela Mobutu a dictateur lombo ayembela ki Mobutu mais ayembela ki Mobutu taka ne tozaki tozalendeni malgré dictature ya Mobutu mais tozali kolia te 16 ngana yo tozali kolia malgré dictature wana na bona ko se plata muke OK na matonge osali kopo zo ta $200 bongo lelo sala quoi peut-être lelo taka excellence ya lelo ba saka ambiance bona ba kuzu ba bimaka na cité te ozolar ningini mais ba dignitaire ya Mobutu bazali ko na cité na ba ekala ba terrasse bazo boka malgré dictature na bango. Mais les autres avec excellence c'est le bimakate hein basaka na ba inter hôtel du fleuve kunambo leninga na comme sur dans un bon leninga comme hôtel du fleuve na kino bete maton hôtel du fleuve vraiment les solo na biso et comme vraiment na suka tozo pesa ya cela pesa ba venae parce que tozo rappeler que to comme na fin de l'année il y a 2016 to côté 2017 to côté 2018 nga déjà bave na ngai epai ya Pati Baingando Zoen Kiambi Frère Chamadeka ya Willy Sionga ba on atangi te vraiment boleki mwa mingi na ba émission roya to ba otanga bino ya sele moi bave en tout cas na pesi bave na nga mingi na leki na nga Pati Baingando wana za petit na ngai
tous années les nyonso en tout cas na pêche ba vena mwasi na ye comme ninga bosana ki mwasi na ye te abenga ki ye en tout cas na sepel makasi na pêche ba vena ngai pa vieux Pierre Monzale Mbemba na Orléans na kati ya France na pêche ba vena ngai pa vieux nanga Niboma Kanta Niboma Joski Chambukuta Diatolo Koki vieux Dizi Manzeku Papa Noël zo bazé belé ba vieux utamai en tout cas na pêche ba vena nga année oyezala année moko ya prospérité pour na bango pour na biso tout puissant que jazz. Merci bandeko lisolo na biso ezosukela awa tomonani mbala sima. Merci, ciao.